Nga rigueur te, nalobaka vérité. Nga naza vrai. Vérité pe bomaka. Te, nga naza vrai. Nga nakokoba ola mai vino te na Yesu te. Bote sila mamsa bakuka, bote bele eskozali. So otali kwa bazo finga sila. Otali bakuku bazo finga famille bota, bazo finga belle vie. Ozomona, donc bazo fingana. Esika moko te oyo efandimie eza te ozomona yango mwenga butu moyo nazoloba kaka baluka kimia ata so bakopesa kaka so mbote te ata so bakoyokanaka lisusu te mais baluka kaka kimia makambo wana ekufa nazoyeba te tozokende wapi tokangama esika moko estce bozomona teke tokangama esika moko. Donc moto abandaki kobenda mingi sila bisalo na batournage na bafilme ezalaki exil péchant. Alors ceux qui va bénéficier, il y a toujours le connaissent ici la bisalo. Yo ozalaki na batournage wana pe ndekoma de la richesse avec le lenge wana. Tu éviter pourquoi kaka moment oyo makambo ndenge wana abimisi ya gabi. Te nga nayebi sila aza moto succès ya bandakala. Sila aza moto succès ya bandakala. OK. C'est peut-être na makambo na bango bakonzi kende banzela bango so peut-être ya kokende baboye bakende banzela bango ba en dehors ya musala peut-être akoko memaye ba ki place mususu mais on a na scène Sila déjà zalaki makasi donc c'est impossible pour muta memaye producteur déjà il moka koyeba ke Sila bisalo azalaka à l'époque vous comprenez selon ba dit c'est makasi c'est à l'époque et Sila a un succès makasi. Oui. Et s'il tango aye ko sa succès déjà si la salle a succès. OK. Dans la vérité. Son dans la vérité ça te que o a lobi mabe. Te. Na linga sila na linga dirsil. Ba momo bi maraba. On se comprend. Te na bimia ba coupte ngaza ba coupte. OK. OK. Là za collègue ya sila. Na za collègue ya Elvi, na za collègue ya Mupeshi. OK. Na za ba coupte na za famille botate. Corée. Okay. Vous comprendre. Sila déjà azalaka Sila. Vous comprendre hein? Sila déjà azalaki Sila déjà abetaka makasi. Kala kaka nga Gabriel nandima bat na passe mais nandima Sila. Soki penda muto akoloba ke bazako meme asa mutema mabe. OK. Mike la Duchesse. Et Mike la Duchesse oza mutema mabe. Bien a créé des cas polémiques mais neso kozonga bana classe ya likam. Vous comprenez? Yande likam. Donc talaka ba famille bazana kisasa faut tinda mbongo, faut mbongo ekota. Oui mais oui, il faut mbongo ekota. Sila déjà aza mutu ya makasi. Elle joue très bien. Nga na découvert Sila wana être signer ba contrat na biso na et pas Yoyo Musique. Donc signé sur pas ya Pauline Madanga. Donc tu vois, elle déjà bazoe bisabino ke bosabe Sila déjà dans la scène présente. Vous comprenez? Asa déjà présente. Donc nous avons monnaie compliqué. Ngamo na zamu na beta kamé na zamu na pesi la compliqué. Vous comprenez? Asa ko échoué té. Nazolo bango SBT. Nazolo ba siri. Nazolo ba oyo ngana za komune pas Sila. Tenga problème talinga te ngelo ko saleme linge talinga te. Mais ça c'est le bina. Soko linge auto swani sanga to swani ka batno ba yebi yo. Malamo batama na yo. Ni kase mimi jalousie lelo na milieu ya théâtre ti comme na degré o comme mabe o to so ko supporter. Biso ka to ya ni so ba maîtrise. Vous comprenez? Quand on a maîtrise, tous acquis sont nés tingana zanango. To kabula neti to doit tambo minga izena qui joue la reine. Indoke komi makasi, utema mabe komi makasi, jalousie komi makasi. Neti tingana zabo et loko na na pia mututé. Attends na kati tournage. Tu na pesa mututé? C'est pour simba mututé. Non simba, tu na simba pourquoi? Par exemple au bossa ni poudre en plein tournage. En tout cas na bossa na kaka. Elonge vana mafuta. Et voilà mafuta. Elonge vana mafuta. Usati na tiri puta pembe na kwa ba sombelinga na pakoli nanga. Vous comprenez? Na osimba te.
Est-ce qu'il y a Non, Simba. Et arrivé un peu dans un tournage comme ça, il y a Gabi à côté d'un ambassadeur du monde, dans le sens que l'eau comme Mouninga, au Simbi, retour que Sali, qui c'est ça en cas de théâtre. C'est combien là que déjà? Maintenant, il est là, il est là, il est là, comme on a zoité. Parce que Ngamoko Nazala est la victime. La lumba sur la Kwanga. Ah? Ok. Ouais. Kipuka to Kwanga. Oh, il y a des choses qui sont. Kipuka benga. Donc ça nganga ndiangwana. Kwanga. Na lumba sur Kipuka. Ce qui bima o ngana sambe la kate. Même si petit on a solution té. On a théâtre. Jalousie. Et vous me l'avez fait moi Kipuka. Na yebité ce qui pour na nini. Pourquoi et puis na yeba epé mutango za la pesoté. Ok. Vous avez vu la table lamba na. Té, aya pena ko pesa lamba. Si na tableau tu vas voir le Gabi avec moi qui est là na tableau. Moi qui n'ai tout le monde dit moi na nous sommes sur des cartes internet dans le global. Quand on a pas tout ça moi interprétant interpréter moi qui est là moi qui l'a fait pas tout souci. Ah moi qui n'a. Ah mais il m'a imaginé Dada. Dada eza batongaki. Ba enregistrer bango, ba tiango na poasa. Ngai mutabengi nga nene botai bisinga abinanga ya nene. Yo makambo zokota yo yebi yango te. Makambo ya mama top na sila ese banda kala. Avant que tu matongi ya badada yeya. OK. Il paraît que mama top alobaki lo mobo ya kobota. Bato balobi na sila. Ce to comment na ba parquet pour ça ba parole toucha kinga. Ba mni ko be ko finga banda quand Lumba quand sirène mutabakisi boye quand vous comprendre ba finga mingi na vie mais oya mwana mwasi wana tukana lo bango tilelo na yeba ke na vie na ngate na yeba ki pe kombonete na yeba ki pe kasala kanini mais bato baesinga nanga oyo penda kotika te ngamona lambi 2-3 émission ngabi oh pasali mwana mwasi onini eki kosala ke nazande motema malamu so nazali motema malamu te mbongo duchesse apesa ete nanga futa ngata fa 10 tokomi na baprison duchesse apesaki wapi kasi ndenge apesaki alesaki bato wana soki $100 senga nayaki na $1000 moto wana alinga alia na ye prison eki esali te prison. Tu comprends? Donc ça bon. OK. Tozomona. Mais Nathalie qui est aux bandeko peut-être ça na bato so bazako futa et puis ba ko pesa mutu bon. Zwambongo finga mutu bon. Ozomona. Bon na talaki na Belvine nga lobaki Belvia zo alobi nanga Belvia tangisima ya misu. Le lokanga na kokate na tangisima ya misu. Ba mama bon pe bazolela ba bandeko na ye na bi ah tina mote mokileza motina te. Très chers abonnés à Yokani Télévision, na pesi binombote. Très chers abonnés, il y a super promo plus 243 na pesi binombote. Merci énorme de votre fidélité, merci énorme. Il y a Rosalarana Biso ensemble, tout c'est Pelarana Bino parce que bah retour na bino permettra biso to sala musalo ki to kopé malamu mingi. Nazalinga mokote na plateau boyim ke nazalina confrère nangai oyo na beti déjà kombo ya chaîne na ye boyebi ndenge ni misolongo ko kenina invité to Rosalana ye alobi to ye ko sangela ye to zalini ni metro beta na ye masolo ya actualité nyonso na ezo beta solo na kati ya internet nite mana bino za la rokita po pesa biso bongo na bino po to pesa bino mayedo esengeli po beba kotambola malamu code de la route le kana koto na pesi vipani mbote mbote MK et Yokani Télévision mbote na bandeko misu na Ibipane bonga rapé par qualité la bino surtout que si y a théâtre alors pour awa surtout ça va musala comme d'habitude en tout cas pour les arabes sont mingi donc il y a des questions de tout na ba toujours na balabala toujours na ba commentaire auto jouer pas bandeko mususu auto me manka ka auto tout na invité l'option lelo merci MK merci beaucoup il y a Gabi topesi mbote mbote na bino mbale pe mama tumba tumba carrière nanga sans kolekisa na plateau na ngeza mabe makasi vraiment pour la première fois ya mai ya na carrière nanga sans kolekisa na plateau na ngeza mabe la première fois na ya mbao na concours ya Ibipane na pesi mbote na benga ke coach mingi
vraiment ye somo sinon il y a tana libula kokota na pena libula kezwa image ya solo wana ya zanga raté ata bino oui vite vraiment ya Gabi tumba kombo na tumba na yeba nani apesa yo euta wapi komba tumba wana ezaki tozalaki na tournage moko ya Fifi ezaki ya Fifi mutu apesa kombo wana eza Coquette Sasa na Milika Bongo nde bapesaka mpenza bibabi omoni yo mpenza tumba babola donc banda balobaka nde balobaki ndenge wana mpe tikalaki mpe kaka libela tikalaki mpe kaka bongo nde bakomobenganga mpe mama tumba ti ekomi mpe na chaîne mpe naye kosala mpe chaîne mosusu ala tiango na tiango mpe tumba ti vraiment merci beaucoup ya Gabi yo lokola moko oumeli na kati ya théâtre ça nous combien d'années na kati ya théâtre depuis là jusqu'à aujourd'hui évolution en théâtre eza ndenge nini bon ngai na bandi mosala oyo soki koloba bien kobanda mpenza ke na banda mpenza mosala mpenza na banda mpenza ke na banda oleka na batélévision bamona nga ezalaki na ba 99 2000 ba 99 2000 pena banda pa koleka nyo Gabriel Zena Zena botana mona quartier na bino to bokolaka ensemble to bokutanaka na théâtre bon Zena esika na kende ko bota Getan Zena baza ofutela papa a Getan ntango nga basentenga nake vanda kuna na lopori mais faut toloba vérité nake vanda na lopori nde Zena baza kofutela kuna kone bébé bébé nde baza kofutela kuna azalaki pembe penza famille pembe penza naza kosepela mpe na ye nde na zemi ye mpo osepela toza kosolola toza kozala bien ntina kobota na ngai Zena ayebi yango makambo tututututu nani amemi moninga na théâtre nga nde mpe nabengaki ye tozalaki tokutanaki na ye tozalaki na Willy wala ngai na kote deja pa mangwau mais nanu na bimi te naza na barépétition tomoni ye na coin lopori parce que tozalaki na bongandanga na immeuble ya Vercus répété wana wi nde namoni ye na coin sikoyo ya bango lopori namoni na coin na bango nabenga bio bebe nde nini bien nga moninga na Willy abi boyebani nga bite nakomi korépété kuna wana banda kotourne te nakomi korépété kuna ye asinga nga na banda korépété pas sans souci na banda kala nasina umeli me na bisangaka na TV te ye asinga bina yo ozonoka awa veve sante mangwa aza yaka na yo ndesko jour mpe destination naza kokende tobaloli yango ngai na ye na Willy biso wana na répétition tambola bitambo ata te wana da repesili bitambo atambola na biso nde Willy PCP po Willy azaki chef de groupe na PCP rendez-vous aye koya joueur ya répétition to baponate pe pa mangwau une bonne actrice sérieux ba bandaka bongo mbala moko c'est parti aye répétition aller directement yekuta bimaki avanga abimaka avant ye batie pa na TV avanga yo moto yo ici mais ye abimi avant na tango na jalousie ezalaki te bon jalousie ezalaki te na yeba ile pourquoi okopesa biso ngo te pe na yeba ile pourquoi parce que loka toza kotambola na ye yebika baprésident yango akala alingi ka bino sobozala ya ye jusqu'au lere mponga na kola esprit mwana matongi atango mwana papa wembo siko lenga nazolinga vraiment te azwika moto azalaki pembe na onga na yaki na ye atomboli ye po epesaka motema pasi non eyaki GT ezalaki par rapport oyo nalobi wana mais esalaka bino problème te entre non même pas totambola na ye bazobelela ye Zena film liboso Zena bimaka nango ezalaki oyo azalaki mwasi ezalaki ya sans faute on dirait ya sans faute basala mariage nako ba mariage mangwawa maître pa ya ye enlevé ezalaki mangwawu ezalaki dira grand yaya azaka jouer des rôles moko maître pa moko grand yaya jeune tiko yesko grand yaya ayi ko enlever Zena na ba mariage donc film ne betaka makasi mais ngam na kota liboso mais to tambo nenga pe bayina bango tena na TVT mais nazo supporter ka non c'est moi to ngaza ki aime soupe na kepa bona la 2 jours 3 jours je sais pas ayi pas 2 jours 3 jours moi pendant tongo bana plein baye pa bazena baye penza
mais jalousie te souci te nga mona ibele on ezoleka na ibeka un jour patience na okaka et simba aza na France na France que na pesi mbote ma copine eskazali très bien cela bien très bien ni kasi mimi jalousie lelo na milieu ya théâtre tie comme na degré o comme ma be o tozo ko supporter en tout cas tozo comprendre eloko wana te tozo comprendre eloko yo te biso ka to yana ba maîtrise tozo comprendre to na ba maîtrise to za ki so ina tinga na zanango to kabula neti to tambwa mingai zena bijou la reine so ina tinga na zanango na opesa bijou la reine na opesa pe zena bijou la reine pe bazana na pas mangwa oui OK ouais ya ki sima na biso donc ce pe bijou la reine na zanango to opesa donc au moins bijou la reine na kola ki kitoko makasi ulai bassin wa zango o le muneno ale lote ya boye penza guitare penza so moni mo anya ya mwasi bo mona bijou la reine bijou la reine pembe OK bijou la reine pembe donc bassin penza donc kazaki ko sope mibala bien pe ya mbongo pe ozo comprendre mais ce qui a zui aka biso bolia OK c'est penga na zui so tolia c'est penga na zui so tolia to zaki bongo to yaki na biso la jalousie ce qu'on lelo ni comprendre tozo comprendre te lo ni ezoleka tozo comprendre te jalousie amezo kawapi pona nini boye pobezo salema boye en tout cas tozo comprendre makambo yo ezo salema te mais à l'époque nous on appelé un système moi relié ensemble il y a relate oui et puis même poudre pas de problème mafuta okene lamba pe okena ngo lati oyo kozongisa au kipepete ke o ba pete ke ese ka mema tango boité ye pas vu kakalati ba kisi bokomi nango bien jalousie bien en fait beaucoup mbanga mokili bon kindoke komi makasi mutema mabe komi makasi jalousie komi makasi donné tinga zabo eloko na pia mutu te ata na kati ya tournage te na opesa mutu te yo po simba mutu te na simba te na simba pourquoi par exemple au bossa ni poudre non en plein tournage en tout cas na bossa na kaka elonge fa na mafuta et voilà mafuta elonge fa na mafuta usati na tindi poudre pembe na kwa ba sombelinga na pakoli nanga ozo comprendre na simba te est-ce qu'il y a arrivé dans un tournage comme ça il y a Gabi à côté d'un embuscade du monde dans le sens que et l'autre moninga au simbi retour pesali qui c'est ça dans le théâtre c'est combien l'on fait déjà et l'autre moninga na simbi et ça les retour ça moninga trouver le moment bag moment magique le moins mystique bon ngai nde na ngai kozwa neti bloka ba tupene c'est vraiment difficile le bakala na ba l'époque bazena banani ba ibakata on se comprend ba ibakata toza on a so biloko na zwe biloko na ibakata na tout eloko esa mezati maintenant il lelo ya kilelo boyna zonete eloko mutu na ozwate et na ozwate parce que ngamoko nazala zela victime na lumba so la kwanga OK ouais kipuka to kwanga po za deux choses qui sont kipuka benga eloko esanga ngande yangwana OK on se comprend na lumba so kipuka so ki bima o ngana sambela raté même si petit lelo na solution te aga kuna théâtre jalousie et vous melaka solo ngo kipuka na yebite soki pona nini pourquoi et puis na yeba pe mutango za la pe sauter OK ezali bola ta lamba na te aya penda ko pesa ngelamba akabeli yo aye ko kabela nga penda pantalon pourquoi nga pe kala yebi lingaki ba pantalon lenga tsoto lenga kalenga na bolini nga na ale na zui yango pe na zui yango nga na bia o penda yebi nga malamu ye lamba lenga ninga ba pantalon ça qui était beau comme polo minene moi we bien ba pas téléphone moi ba ko mettre tricot voilà so là tu as saliota elle ça voilà qu'elle se dessiner wana ndesi ko ngala kufaki yango wana tika boy ba elinga yo nanga kitoko esimbanga bien ba ponela nga pela nini tai na ngai na linga kyango pe moyen ya te otigra te nzoka yango ande bom retardé yango ça la film na tchaka on a kati moyi wa kiza na tchaka on a kati film wana et puis bande ko musuba sala film na ba yebate ke ezalaka pona ndeko boy non nga na beta lisolo pula mutu na mutu ndaye kotika nini na ye tala ngai pe salamelanga boy na kotisi umane ka tozo tourner wana mutu ntazo ko ba tala ngai pe boy
tala ngai pe boy nga pe naza sala ni naza ko bakisa na bakisi tableau na bakisi tableau na bakisi tableau tu as bakisa ba tableau no bakisa ba problème tenga problème talinga te ngelo ko salemeli nge talinga te l'essentiel le bina soko lingo to swani sanga to swani ka bato ba yebi yo malamu batama na yo mais bato ba benga yo pe muta pesa yo batama na yo ba benga yo pe te tangu wa mona théâtre na ba benga yo te ba loba te ba benga te baloba pe na yo kaka la minoko bato ngala bite soki siko komanga na tangi komba mutu te ndenge nini mutu ba moko loba te no balobi nanga nga tangi na komba mutu te bato ba pesa na bani ba requête na ba tangi pe komba mutu te comme ba yebi na biloba loba ba tangi pe komba mutu te siko ndenge ni yo siko zali yo yeba keza yo siko yo tuna ngandele tonga na tuna opende ni lebi ke eza yo poto tangi kombo te non mais c'est non solo non pour le ballon très bien ok très bien vous comprenez très bien ok mais la sala est loko pété mais pe loko ni na sala pété na sala payer loko té siko yo ba ndenge ni ke oza na solo wana nazo miyokati ozo miyoka oui donc ok l'église de solo ndo sambelela yo tenga kuna kende église tenga getande mwana nanga abengi nga abina nga ya nene tala musakoli boye makusaka noka abima ta musakoli boye abengi nga vandi singa lobi nanga boye yaza mwana ti mwana fungole ezati abina nga okende nakei pe on nakei abali maman ko prophétiser pour nanga abandi ko détailler abimisi kombo abina yebi ete mais tala za boy apesa ki yo boy donc qu'est-ce na vanda ki na komo toka atangi ne loko ba pesa ki yo atangi komo ya on eza bimati e bimisi eza bima ni lamba ok apesa ki yo boy tala za photo na boy na tiroir na yo askenda na boy asa donc maybe si yo nyoso bazolo bananga oyo nga na omona asinga kene pa ba mama abengi pela ba mama ba diagonese ou ba pakola biso mafuta na église abina bango bo pakola mafuta nzoto mobile c'est pas possible prière ba pakola nga mafuta le biso na kei asaka 3 jours 4 jours comme ça sono c'est là wow mais na kebo hôpital na sport des tolls maman na so les autres de dominer des tolls de tolls comme comment ka des tolls oh nga zo sabinote ok la bokoko ici made ngabi bokoko na kota te ok bokoko na kota te nga sona zika problème na kena na église na biso so zo na zona na sayoka wana te wana déjà to comme déjà la nouvelle alliance voilà to comme de la nouvelle alliance c'est pas apôtre Bolia Benoît Omer et pas moi na ya apôtre Bolia Bosso Mbali ok ok et je peux ça passe na ko banga na somme en même temps mais c'est ça la vie c'est comme ça que ça se passe makamba loko ekolela ngai moko donc comment na ko banga vous comprenez na simba ngelo ko wana se retira na ko senga opelo ko noteke e loko no kitoko na ko envier pété na ko senga pété na le donc ezelo moko ekomelanga na lobaka lelo senga za ko sambela te bien nga za kine église molimo te lokwa ba nouvelle alliance lokwa ba bima wana ngana suka boni c'est ça mais sur les alaka na ko na nzoto ti lelo hein siko lobani na yoka ba voice moko bimaka na batanti moko poto boy ndeko ne soka kene na nganga batiki banini alumba kaka so na bando ndima ngote na biso numéro na ye wapi na ebisaki aki manemba na église na biso mais ah pour otiki des messages dans monsieur Pazalia oyo bonga na biso asa bonga nga na yebiso asa kenda ki abanda olela ki azana oui na yoka ba audio ne sala nga passeport nga pesa milanga parce que nazo moi ko na koloba nini na kozwa numéro ne wapi na kosala ndenge nini na ebisaki kende na ye na bima ponga pe komela yenga voilà non donc matata makasi hein matata mabe makasi mazonda afande artiste en tout cas merci merci la madame sur la mission temps sous soumettre à maniata de pêcher de la botte et voilà tout sur la maman qui a Gabi tout le monde filme pour la première fois je sais pas ce que dans Liboso comment na yo na moi na yo moko botier le ballet Gaïta na kata SB pour jouer ensemble mais
mbote sila mamsa bakuka mbote belé ce qu'on allait lobi na moi réalité wana la film au basonsi na moi na rôle moko principal ça lui bien parce que va se payer et ça non ndeni ko zala na moi na moko et ça linga bien mama et ça linga bien donc parce que si la ça na ngokala OK ay ça ngokala bi Gabi Geta fois ko jouer na SB abi fois ko jouer kuto ye rôle ya yebisaka nga yango Geta jouer kité ya c'est na besoin na pezaki na Dubai ko na Dubai to yaki ngala mama top aye na chambre na biso oui abi na Lucas ko mo mobali moko abi Geta saka na autorité no lika mobali moko monela nga penza matop abi ne mwana kutu ko lobate nga na sana ya jouer mobali nga monela nga ya na autorité makasi to seka na biso pa bien yebisa pe na tout cas fois ko jouer na SB bien jouer po ba singa place en autorité nga bien problème ezate aloba ngo ka wana to na Dubai depuis que na Dubai wana na maman livre aloba ki ngo kala ndem comme suna fandika na moni abengi nga téléphone Gabi yebisa Geta c'est pour se préparer samedi tozo tourner samedi yango pe fa to tourner na benge na senga bi na été to moi to tourner zate parce que nazo pas ba mira ça to changer date ya matanga ya bimba mira ça to fa ke bi ma fa to o makamisa maki bien ti wana na famille et to na changer date nga bi lo kwa yana bango na za makamaka si fonga na zala nde na esaki sila nde accepta bi kwa mira te to sala ngo kasi to luka jour bo to tia ne to luka pe jour to tche ne to kenaki to sala ki on peut ka kana mona ki ça bofanda ki wana très à l'aise oui est-ce que ça parle liboso bo jouer na scène moko to bo jouer na mwana to jouera déjà to jouera déjà mais ba liboso na SB ba liboso OK moi kelati na tableau tu vas voir le calme mais Gabi azoboka moi kelati na tableau moi kelande tout le monde lobi moi na nous sommes sur des cas internet na biloba loba tout na bat musoma moni on moi interprétant interpréter loba moi kela mo zoboka la pe bat mususu abokena mais il m'a imaginé ce dada moi kela dada comme bimisi ko yo abso to sala ngokala film to sala depuis makamamira makamamira esa notre kundi mira été non même pas film to sala notre kundi mira été on a ibi sibno to jour to ça samedi nde ba pa masumu bengi nga singa bokele ko changer date bokele so na famille babi famille et lobi ke bazo mona clarté bazo mona clarté bazo mona compte renda mbongo te nde na benga ki sila na singa bisida de simba sou te samedi rendez-vous fo nazala le kwa ya na za matata nga fo nazala ndo moni siko to sa to pusa kiango mais makamba dada kutena sali yango kutu nanu to bakundi mira esate film wana OK oui c'est intéressant nga na yebi kutu teke bino benga talaka na ngate non sinon ya Gabi non est-ce que nga vraiment yo ndeko yebelinga na mama top na ko va na kiti pena na ko critiquer mama top bien dada c'est bon makambo c'est l'équipe na ba dada ba mama top mais toujours moment muké il y a une émission de Salakana Gaïta lors il y a ma fille na opéra qui comme le site bande comme ça na ko finga yo tout mon aki mama Gabi aussi dans en face quand ça même des comme journaliste dans 16 Gaïta na ko ça intervention allo baba et maman na ngai akomona oyo ezonga to bunda et puis musuba kokota ba prison musuba kokota hôpitaux. Alors, il y a un peu de dada à ça qui peut la maman top. Parce que c'est une mission différente par rapport à mon tour dans notre noyau. Puis, on va pousser et raisonner plus loin. Il maman top. Ce qui dada a télémi bon parce que il quand mango et choka qui est moi là, n'est pas choka qui va être sec. Et puis, de temps il y a tel les cambo. Bon, c'est différent. Dada eza batongaki ba enregistrer bango ba tiango na poisa
ngai mutabengi nga nene botai singa abinanga ya nene yo makambo zokota yo yebi yango te makambo ya mama top na sila ese banda kala avant kutu matongi ya badada yeya OK ipake soki mama top alobaki eloko mobo ya kobota bato balobi kalobi na sila epano nga mpe nayebi na nga te se pale abaki soki libumu ebota soki ndenge na ayebi kokende maternité c'est ça sikoyo lokola boti mwana kosa mpe mabe moko boye lokola aza mama efasi kote nyonso abasansi wana mosusu bainterprete mal nakolobaki alobi sikoyo nga kutu nayebi na nga mpe te ozomona nde nene botai mutabengi nga singa nanga makambo kutu ya bakotonga wana ye sima makambo wana makambo ebandaki déjà avant bato badaki kuma doko finga mama top avant nga pe lokwa nayebi nanga te natalaka nanga te ngai problème nanga eza boye dada tia osala bémission na ye nga nayebi te nga natalaka te nga eza kendakende tournage pa lekechu akangami nanga tosala émission balokwa aza mwana moko alinga te mingi bon moi pe na dokola kobe kokima ye na selese na ka faire madina na sunge kana kenanga OK vous comprendre nde to sa émission nde esenga binanga dada asa déjà 5 émissions yebi ileke so pa ko saki so pa baki solo ngana yo to yebi te ngana yebi nanga pété ndo moninga na baki te dada a stoppé ba émission parce que là il y a aussi des émissions au lieu ba finga mingi ye et que wapi et pas maman naï parce que là geta pas à l'écart émission le baki bongo ba finga ipe kangai là geta que ne ko sa émission ngana ye baki pété geta so que ne ko sa émission so zaika bana basi mtu bazo finga alinga lo bati geta que ne ko ba pona mura ke pa ko beta na nzela so bakutani vous comprendre ngai siko pe natala kana pété na ibi na pété ndo menga na pesa dada conseil bité dada stopper ba émission parce que si les questions à posaki c'est pour le baki solo ngabité a stopper ba émission parce que soka zo sala ka ba émission ezo fin mama top ndem tu azo sala ni azo fingama vous comprendre au moni nani Yves toloba kaka ke ba finga na bango meza ma finga mususu etushaka ce to comment na ba parquet pesa ba parole etushaki nga ba ni ko be ko finga nga banda quand Ndumba quand sirène mutabakisi boye quand ozo comprendre ba finganga mingi na vie mais oya mwana mwasi wana tukana lo bango tilelo na yeba ke na vie na ngate na yeba ki pe kombonete na yeba ki pe kasala kanini mais batu ba esinga nanga oyo penda ko tikate ngamo na landi 2-3 émissions ngabi pasali mwana mwasi nini na yebi ete nde tushaki ngande boye ko to komaki na ba commune wana na ba parquet vous comprenez yana mafinga mso tushaka et toucher au pendo bi mais mwana mwasi na tika ko yebete na sala nini yebi zoba te en tout cas mwana mwasi apele tushanga OK vous comprenez et yaki ko sala ke nazande motema malamu so nazande motema malamu te mbongo de chesse apesa ifuna nga futa ngata fa 10 o de chesse apesa yo na ba prison o de chesse apesa ki wapi kasi ndenga apesa ki alesa ki bato na soki $100 senga na ki na $1000 muto na linga lia na prison ki esali ki prison OK vous comprenez donc eza bongo OK ozomona mais natali ke toza bandeko peut-être eza na bato mosusu baza kofuta pe bakoma kopesa mutu mbongo zwa mbongo finga mutu boye ozomona bon na talaki na Belleville nga lobaki Belleville alobi nanga Belleville tangisi ma ya misu le lokanga na kokate nga na tangisi ma ya misu ba mama bon pe bazolela ba bandeko na ye na bi tina mote mokileza yango tina te mokileza tina te nde omoni bale bakalunga pe bayaki ko déposer ba dossier na bango ba cardozo pe bayaki lisusu nga na bité to malongoli nini plainte nanga bakalunga batoboka ba silikelenga makasi ozomona na bina longoli plainte o tika yaza na bana siko bana ye peut-être mtaulukela bango azate omoni te ke bien to bon mango naza nanga ba finga na bango
Donc tout répondre sous parce que tu rappelles ba preuve na émission en tout cas ba finga na bango ngana yebisi bino vérité ko finga oyo ekota kingeza kia mona mwasi wa ba wana etikali elote elote sérieux ngana nga kuna te ngana za besina ko fo na vana pesi matière à rentrée scolaire bazu rentrée na pesi matière na ite petit matière pour na bonne année pe na pesaka pourquoi vous comprenez ngate OK Pourquoi tu as mon rentrée scolaire? Vraiment. Zomona, pourquoi tu es nabino, vous voyez nabino? Pourquoi tu es nabino, bon nabino, vous savez, bon na nicho, vous bana bat zone classe kitoko. Vraiment. Zomo. Pour les camarades Gabriel, on a salé le retour na bipe le ma bête, mais ba dinami na ba diemeli. Ba ni ko tikane. Ozo ma tata. Lilo. Il y a une chose où ça a fait moi to ba dérangement mon ke ba côté susu. Et dans ndeko Viviane Bielo, et bien non? Oui. Tout ça dans l'église moko Viviane. Alors, en tout ça l'émission avec ici ba journaliste Jessie Labissalo. Avec ici Baba Kou. Il vient toquer na mbango na mama. Na ina to na Gabi ambiance ya tournage na SB ndenge nini bayambi kuna et tout ça yango na tuna na fait ko tisiko mama. Mais déjà on les a bilanga na déjà. Yoga si ambiance te ne ba tourner ce ko na geta. Ezaki mbadi boso ambiance wana ezaki ndenge nini. Tena sepela makasi. Na sepela makasi tozaki na to tourner na geta. Na imope geta pa se retrouver ba ko timba mona po. Ah se retrouver ki pe azupe mo eloko na bien tiens na poche. Donc asinga na mo eloko na bien na koti na poche. Vous comprenez? Ambiance ezaki bien, yemo pas azaki wa sekisi biso. To tourner puis asim dia c'est nini akenaye. Mais chose grave on a monaki l'air aye akutinga ndako nazo tala batindelinga lie moko ko nazo tala lie wana nde bazo finganga namna kale ka coach abi gabi azu téléphone na pa kanga bi ko tala ka biloko te. OK abi ko tala ka biloko te esa la biso mabe biloko eboma biso avant ngana tala kate abi ko tala kate apekisi na ko tala kate ko tala ka biloko te alobi na penza bongo téléphone na tiki pe ko la misa ati yemo ko mutu ati ko la misa bi ko tala ka biloko te. OK biloko yo boma biso avant biso ki message on a ndeni biloko yo boma biso avant donc na est-ce ko mona que mais mutu ko le bakati ndaka finga bat. Mais est-ce qu'on a le biso qui kotala ka biloko te. Donc on se comprendre na monyango bizarre. Bon na ebité na monyango ndenge na ebité so bino bokolo banini bino bino saka ba analyse na ebi ko sala da matière bana ba foot la première tranche ngana ebi ko sala analyse te. Donc le palobi na ngana ngwana donc na fanzi on comprendre hein? On a commis penza. Je peux. Voilà. Donc Viviane, ceux de la dit bien, et là une mission ça qui est belé avec toujours pour ça le belé je ne connais ici là. Et par après avec le mois, pour tout le monde le mais après si conseil aussi là la télé à l'objet que Batvazo ça là qui est l'élo si là après la déclin. Ils ont des journalistes qui ont filmé la sila mini-bat. Alors, shit. Moi, shit, bandeko. Shit, n'est pas libre. Ils ont libre. Shit, libre, ils sont mabé. Babako, la sécurité, les journalistes qui ont la sécurité. Ils ont tout toujours qui avec un déclin, les autres ont lié Marambou. Si la yémo a baigné le téléphone, les autres a salué des émissions. Et des films, Lilo Ayebani, Azongi, allez, allô, ma belle, assis à la télé. Évitez que tout le monde. Bakoki en monte. Et on va réagir. Et comme il y a vraiment beaucoup de ça, Malelo, et baby si qui a une image à Viviane. Nandé, que si la Arokoya, na comprendre. Si la Arokoya, ce gars là, na journaliste. Arokoya, ma belle, ce qui. Donc, bateau ba osala ke kui o ba osala chute ya sila eza ba journaliste na ba fan na ye o bazo fingele bazo kabole na baninga ne ba comédien
analyser on est bon et tali kaka ye Bosco ngana oloba ndenge ye pona ye amoni eza bongo pona ye amoni ke bato bafingaka sila e bato bafingelaka bafana sila o bafingaka bato bakozala shita sila lobi bon eza oyo amoni yo na misa yango oyo nga namoni te parce que soki ya solo sila mutu atindaka wana ekokozala ke yosalema bongo mais soki esalema mpe bongo te ozo comprendre parce que so otali courage libota bazofinga sila otali bakuku bazofinga famille libota bazofinga belle vie ozomona donc bazofingana esika moko te oyo efandi bien eza te ozomona yango mwenga butu moi nazoloba kaka baluka kimia ata so bakopesanaka so mbote te ata so bakoyokanaka lisusu te mais baluka kaka kimia makambo wana ekufa nazoyeba te tozokende wapi tokangama esika moko est ce que bozomona teke tokangama esika moko mitu na biso eza ekomi bloqué ezaka bino baartiste ngoni kama mboni te artiste comment bino bino mutu bozoluka makambo Mathieu euta bino mutu bozoluka makambo bozoluka makambo bino nde tellement bozosala yango bongo yango moni sikoyo bacomédien mpe bazosala ke bamoni esika moko faible ezali bango mpe baoti ozomona bino nde boza somo nandeni tozali somo likambo moko ya moke neti nga pa oyo nabaki keno dada ati kosala bémission mpo sosala bémission mama bino moto azofingama mabe nini nalobaki wana bake kobimisela nga Guetan est ce que so nasilikelaki Guetan nasilikelaki Guetan pourquoi tika nga aza nzoku nabundaka bituma nga kobunda na 1000 personnes obundi pena oyo nzoko oyo nzoko pana kotisaka makolo mabele ena olongola boye timbolami ozo comprendre oh guerrière mais tozotiaka na se est ce que bozo comprendre tozotiaka na se kopekisa yaga bito ntomona so na bémission te toliso mona bémission te obengi nga mingi non makasi donc ndamona so na émission te tonto moda il faut to mutu na ngadi tuna wana na sala kai ozo comprendre donc ozo mona ke ozo linga kaka te parce que so na leki ka en émission problème est ce que lilobo nga loba ki wana ko poser ba problème makasi bo mais ya na peut-être ezala na téléphone obi mwana na yo dada obengi moko mata nga kutu nayebaki na nga teke asali bémission ebele nayebi te nga nayebi nanga te nga moka leke tio nanga dada asali 5 émission mpo abia kosuka wana te azokontinue kaka namoni ke dada aza mwana na calme ye eti bino pose nga question so na répondre te bongo nango mabe il faut me répondre la question nakobanga neti mabe so na kofinga mutu nde nakobanga nafingi yo te nalobi kaka te dada oza mwana stoppé parce so stoppé te mama nde moto azosala nini toprofite na nsima biloko wana bafingaka mama neti nga soki namoni bato matoko aleki na émission abike Guetan stoppé kosala émission susu te parce que mama no Gabriel nde moto azofingama nga nasilika nosilikela nini mabe nini alobi oui asiliki na wale bango na ekra etalinga te Gabriel na sepete na propos oyo lobi na émission mpo na dada nga neti nini nga mabe te batuninga kaka nani batuninga question nga mpe natali na nga te bémission soki asali combien d'émission nabi te dada tika bémission suka wana parce que mama nde mutu akofingama azofingama mingi nga nayebi na ngelo wambe nalobaki wana te ozomona totika kozala manipule na bana ozo comprendre totika touti musika totika kozala manipule na bana neti nga nafandi boye nakoki jamais koya kovanda na kiti ana osala émission moko boye ke naloba na dada mpe naloba na mama top nakosala yango te loba peut-être bango bayoka soni koloba na nga baluka bato bautilize
parce que nayoki déjà somo kwa ndenge wana nayoki déjà somo kwa ndenge wana mais lokola nayebi ke naza na preuve ata moko te nakondima ngo pe te juste parce que omoni mpe naloba eza te. Mais bosa famille, yo maman, bakata, bozara toujours ensemble. Liloba wana kaka ya neti eza lokwana lobi na mwana bakata Marlène. Ke tika ko sala be mission Marlène, maman bino bakata zo finga, male bakata tombo kelinga. Mais c'est louche. C'est bizarre. Source ya moto non ezani ni ya kabi. Na yebi na ngate. Non de boye bi makana no sala. Juste tala ngo pa bino. Ndio nifo bisa bino po bino ba kati. Biso libanda to mona kaka. Ngai na ebisi yo natala ka démission na passe. Omonga na zala ko mona vanda ka be maka nene bota ya benga. To micro ba ko mutu boka benga ko to micro. Ko bunga te tala boy. So na ta benga nenga te na yeba kite na pe ya kana mitambo. Okay. Ozomona. So ka bengi na yenga ta ibisinga te neti bikolo azane occupé. Mobali mikolo azali ka misu boy. Lisu likolo lisu. Moya bouger zate. Moya bouger. Ezate po ba seme ki pe bazo loba. On se comprend. Para kaka ko bala mobali na ba mariage nyonso azala ezali awa te. Na oti poto atiki mama. Ezali awa te. Tout le monde a ka photo etche boy. Bien vidéo etche boy. Mais yé pena na mobali na kiti ya fandi. On se comprend. À quelle nuit de noces ça sepeli. Oh, bienvenue. Na batendeni. Bongo na nene de bota yango le pete. Tenga mona hebit. Comme ça rapport à la famille mobile d'ailleurs au merci. Ah c'est na mobile senga merci. Oh ya gabitika bo. Na komba nzambe. Ah oui, là ça va. Mais comment pas? Oh, nazo ebisayo. Osenga merci comment pas? Oh, nazo ebisayo. Mais so ba yeko sena mobali bena sengi merci. Oh. Mobali zo bake atala na poto na mona alikuwa na ana pembeni. Seigneur. Ozomona. Elombe wani so benga mbali neto beke elombe. Ya gabito zo masusu momuke. Banani bazaka na succès. Banani bayeba na makasi. C'est pour bandi penza. DVD. Vous ont dit quoi? Vous ont dit que ma penza na bangola na ba fruits na poto wana. Na CD bien na cassette bien. CD cassette, tout na cassette et puis na DVD. Ba na succès au lelo ba koya na bango ba sur le succès. Ba koya on va ça susciter na marché. Susciter ba za rappeler na marché mais lelo ba susciter. Monsieur ba voyageur, monsieur ba na Kinshasa ben. Moi succès zaté déclin tout ça. Neti banani oko. Neti na matanga majo na mona ki penalty. Il a dit pas à succès. Penalty, mais na mona quelle société? Nani soso. Batu bazé belé mais bazo kima ngala muto. Bato ba neti ba mona na lisusu te. Ya zo ba oba yoka na lisusu te. Abina na bana mamuninga na maboko. Sonana na ba mamuninga na tournage. Si maman ils a ba bengisi muninga. Ya o se kononga tout tenika ko kutana. Ya. Ezaka nango so bo ba pire. C'est boza ba pire. Neti nga ba ko benganga, mukwana na mwana mama muninga na nga. Donc, mon tabané ko benda mingi si la bisalo na ba tournage na ba film ezaki exil péchant. Alors ceux qui va bénéficier, il y a ko benga toujours le connaître si la bisalo. Yo zalaki na ba tournage wana te. Ndeko ma que la richesse a le lenge wana. De éviter pourquoi kaka moment oyo makamandeng wana abimisi ya gabi. Te ngana yebi si la azamuta succès ya bandakala.
Si la zame ta succès à bandakala. OK. C'est peut-être comme na bango ba ko ndike bandiala bango sous peut-être ya ko kende ba boye wa kende bandiala bango ba en dehors am sala. Peut-être ko memaye ba ke place mais on a na scène si la déjà ça qui makasi. Donc c'est impossible pour muta memaye. Producteur déjà il moka koyeba ke si la bisalo azalaka. À l'époque, vous comprenez. C'est là bah dit. C'est makasi. C'est à l'époque. Et si la dernière succès makasi. Oui. Irsil tangoye ko ça succès déjà si la salle a succès. OK. Ah bon? Ngalo ba vérité. Son dans le vérité ça te que o a lobi mabe. Te. Na linga sila na linga irsil. Ba momo bi maraba. On se comprend. Te na bimia ba cookte ngaza ba cookte. OK. OK. Là ça collègue ya sila. Na ça collègue Belvi, na ça collègue ya Mupeshi. OK. Na za ba cookte na za famille di Botate. Corée. OK. On se comprend. Sila déjà azalaka sila. On comprendrait. Sila déjà azalaki sila. Sila déjà abetaka makasi. Talaka kanga Gabriel nandima bat na passe mais nandima asila. OK. Na banda kondima ekala SBT. Afin de jouer émission na salaka na Luanda. Émission na luka polémique na Irsil Boy. Na touchaka yepo azaki na succès so na succès te na touché été. Po na na uvanda ka boy na umela ka na Luanda mwana batu babunga ka ngabite na touché koto ndeko na ngayo yo po makambo esa nini ezonga polémique pesa maka makasi je suis Gabriel je suis style boy makambo on esa ozo comprendre wa to ene na Congo pro OK na lobaka ngo nani sila soki penda muto akoloba ke bazako meme asa mutema mabe. OK. Mike la duchesse. Te Mike la duchesse oza mutema mabe ou bien a créé une polémique nene so kozonga bana classe ya likambo. Vous comprenez? Yande likambo. Donc talaka ba famille bazana kisasa faut tinda mbongo faut mbongo ekota. Oui mais oui il faut mbongo ekota. Si là déjà aza mutu ya makasi. Elle joue très bien. On a découvert si la wana est aussi na ba contrat na biso na et pas Yoyo Musique. Donc signé sur et pas ya Pauline Madanga. Donc tu vois, R déjà bazoe bisabino ke borosa si la déjà dans la scène présente. Vous comprenez? Ah ça déjà présente. Donc nous avons monnaie compliqué. Ngamo na zamu na beta kamé na zamu na pesi la compliqué. Vous comprenez? Avec quoi échoué té. Nazolo bango SBT. Nazolo ba siri. Nazolo ba oyo ngana za komune pas sila. Wana SB samité na leka be mission na loba yango, na leka me be mission pa ba leketu. Na loba yango. SB na salamité, asape na idée te ki akosalaka SB. OK. Bon ezate ke net lelo boy na banda ko changer pona okele jalousie na banda ko changer maloba. Nga changer maloba te. Vous comprenez? Ce qui si la même qui si là quelque part que un sous producteur moka benga qui a même qui si là c'est que ça peine si la même qui peut Irsil quelque part ton producteur moka même qui Irsil. Donc ça qui ba camarade ba vrai à l'époque na ba Léa. OK. Ozo mona na ba Léa. Est-ce que tu signes un contrat na kene na découvrir ka si là azanani. Vous comprenez? Parce que tu me souviens mon boye azolo bela si la té na mo lobela si la té. Vous posez des questions na répondre pour na banga ko répondre té. Question par rapport à Yawana, mais surtout à Mike la duchesse à l'obéli. Et ça on dirait que pas à l'obéi en bien, na mon connaît à l'obéi que ndenga zawana imba ndo memaye obozo kumisa lelo azaki loko pamba lobby bando memaye ko memaye na kati. Non azaki loko pamba té. Est-ce que y avait des producteurs ou outil poto ya va na kitabi na a besoin si là na besoin gabi. Oui. Bon est-ce que tu signes un contrat aux autres bon bien. Aux autres bon ya bibeli to ba mindondo ba mama chako. Hein? Vous avez ba mama chako ba mindondo, il a signé un contrat en até. OK. Il sait pas ça qui na succès na a signé un contrat en até. S'il a signé un contrat. Ngana signé qui lé a signé qui mindondo a signé qui lava aussi mama top.
moi bato ba Patrick oui bato basalaki ba yandi mosi po bantsaka tato ko inviter bon ko inviter. OK. Vous comprenez? Il faut inviter différence c'est qui donc moto bazo inviter il y a un contrat il y a un contrat to beng set to beng si ton sou yaka au support biso aye asali rôle na e akei mais biso ba futi mbongo ni akei mais biso bata boîte na fin du mois bozui et là on a bien musunya bien. Vous comprenez? Donc eza nango te que soki ndenge so ndenge te déjà ka ke boza ba master bo tambola netinga ba série to zali pana ibakata tambola pana ibakata so ti cop moko yelinga en tout cas mbala mo fona sa bongo na nesa bonga bi ko chape bakata ko les acquis naturels par bolingo za nango bolingo na zaki nango pana ye ou alobi yango te bo chape bakata ko e bakata peso ka kei cop au voyage onini directement comme Gabriel. OK. Yo mo to zako bima mingi to voyager mingi ensemble parce que songa ba benga directement pour notre 3 personnes et bakata ko zangate ye peso ba pour notre 3 personnes ngape na ko zangate. OK. Yemo ngalobi donc ça bongo ayi ba cook pour zanga na polémique c'est une réalité. Non, t'es ça polémique té et ça péninité ça qui bo camaraderie na bango on a expliqué binoti muninga soka zuiko abendi mutu ne batambola na ye t'es ça bongo kas o kuna peso ka zuiko pa bendi mutu ne pe batambola na ye mais akoloba ke azaki le côté de zikazako parce que s'il a déjà abimaki avant Irsil. Ah bon? T'es ta bon. Toye bien ngo. Non. Toye bien ngo bisonyos. Mais toye bien ngo bisonyos. Toye bien surtout que s'il abimaki avant Irsil. OK. Toye bien ngo bisoto. Na ba monde nzonzing na tout s'il abimaki déjà avant. Après Irsil pa ekoya. Epe ici la ekoya ayepe na succès na ye na mbonge na yepe na ndenge to monelaka. OK. Comme ta wanga nango pe azati. Vous comprenez? Ici pa yak na babambo ba fali pe ko yemba ye. Ici pe shanga. Ici pe shanga black light. Jiba nya chongo pena mo bimba yango moko evanda yango moko esangama na mutute. Nzemba jojo. Vous comprenez? Il était pas bon ici. Aki pe na mbonge na ye do mutamta bima na succès na ye mutabenda mutu na succès azate. OK. Non, koloba na sila ke ba benda azake lo pamba non. Wana ndima ngote. Abiga YouTube ndem de salile. Non, YouTube te. Ba cassette sila zala. To sala da ba cassette na sila. To sala na CD na sila. To sala na YouTube. Sila. Nga na ibima kam nyoso tu biso ezande biso te ezande biso ba cassette ezande biso biso comprendre to bandi ba succès banda na cassette to succès si la raté tilelo biso comprendre ata YouTube kanga inga ba mbongo na nga ba tous les DD chaîne ba kanginga ba bongo ba bloquer kinga mais na osa les forts na zala kana nani à la page siko ezongi oui bazongisi mais juste un petit conseil sur le Cameroun le commettre la richesse c'est quoi pour ba couper ba hôtel ba vida polémique mais ba couper déjà ba bandi pour réagir déjà bon ngapo na ngai na moni baba kuke o moni kamsu pe so bo moni ke eloko eza nango bongo te bo beti pe kara pe la kitoko yo moko le ngapo na ngana ba beta kara on a l'obit. Kara pe arabiaka et là on se zaka boyo na bino pe boye. Boniati na bino. Bo comprendre eza matière. Eza mutazo luka matière azola yo bikande za kaka tonyata na biso. To lelo ti lobi mutu mota ko ba kesila aza le lokote non. Non. Vraiment toi aussi dit ça. To comme na suka j'espère yo posa d'accord na ngai question na nga suka poto kabwana. Ya Gabi. Balobi songi na yo mama top na mutu moko na Dubai yango esali ke mama benga binote lobaka komba mutango komba nde lobate de kimi nga inde troisième personne ba sitaki babi songi na bino na Dubai yango mtesa ile mama ni mama alingi suko approcher binote lokuta songi moko esa mate sérieux mama ni mama lingana makambo wana te vous comprenez pas pesa occasion on a te occasion ni pesa mate ya ko loba kombo mutu
pe ko bali kambwa mutu occasion ne pesa maté les ceux que tous aux alama mama presque chaque jour ngai na mama top na Mercedes Zema chimène na Lumbashi na pesi mboti tous à chaque jour na hôpital azoke ko tika biso occasion wana tamu kolomoko te pesama ozo sopela na oyende ba douleur na yo. Ah, je vais voir ça, je vais voir ça. Ah, ok, je vais voir ça, je vais voir ça. Et Sili. Bolongo la combat belle vie. Et si non, et le bêta maté, le bamaté, en tout cas le roté. Le roté. Moi je crois que je me suis même il batunyo so même ba chroniqueur bazaki kuna. Tout le monde muta bêta li solo azalate. Azalate, même biso. Tota bien la musique ndenge zoyinda na Congo. Bo c'est grave c'est montant botala. Tozo seka fort. Ekeye zonge tozo seka na ba tension ne mataki kuna tension pe ne mataki kuna tension matenga la nini ko ngana kenda kinde na malade na kenda malade babe ko kama ngambeli ka internet te ngoma matso non même pas makamnya malongele ka internet ngam na zwi mbongo nanga tika boy makamni yozoloba masoni yozobeta papa bokomi lelo lob na ba pesi no mbongo ya malonga pena na kozala na likambo nini papa mbongo edim na masumu mbongo edim na ba dozo mona ba pasi mtesa la biso dozo mona nde tozo kufa ko finga ba pasi te ba pasi ya yo ka sozo na mbongo yo ko fu ba no finga ba ta ozala na ngota ya ta eza maka tala tika ko bosa dépasse na suka lango babi ba pesa bino siko namoni boselesi mbongo bosombi biloko ebele baba kisi eza Dubai se koza na mbongo ekosila botikeli bana mbongo te papa Dani tala makambo na bango mufuko yesu chocho elongoli suma bozokenda aéroport pas Dani Cap. Papa Dani na ba okonda te. No so pesa ba tuka mbongo. Omona ka mbongo. Tika. Bon siko ngala kele kozana na socio bazo finga ngana internet ya ngani na kati. Ngala kenda kinde na zaki mwa kobela. Eloko mebimaka attention ça va Gabriel. Maman mtatuna kinga. Atuninga na Gabriel wa to vance ko tozolia. Wa ko to ucho hôpital. Donc on a pourquoi tozolia na Gabriel façon ça va. Maman ça va. Ça va. Vraiment. Mais tika la kibongo et comme kaso basila ba vali mukeka Gabriel tanso ça va. Ça va. Na bossa de couteau na ba couteau nini 12 15 so 12.8 so 12.8. OK. 12.8. Abna maman abna Gabriel tanso ça va maman 12.8. Ndeti kalaki libela yebi kasila nenga zalaka na epe ko tumbola bona isho koko do mbongo ekitisi tension donc ça OK Yagabi qui est bien pour tous entre Baptiste et Soumi Balé entre Gabriel et plutôt j'allais dire comme ça Belleville na Sila nana ko aussi ça peut être qui mais ceux qui m'a molli aussi ça problème to kimi aussi ça problème pour ceux qui m'a molli problème ni merci MK ko tia qui mais entre Soumi Balé ceux qui m'a molli c'est quoi pourquoi yo tia ko m'a molli na kati te yem ta 500 bango na kimia pour me 500 bango la maman azate pour pasteur à kokité président le mbako kokité mais éviter bon so ka sala ngope simbite motema mutu ba force ngote et comme déjà c'est comme déjà na ba fan na bato baza pembeni na yo oh pekuna ye pekuna pembeni na ye il a kapasi po makambo ebonga za pembeni na mutu po ebisa yeke cesser les faits za pembeni na mutu po lobaki makambo ezo salema o eza pamba est-ce que toko luka kimia te mais so saka na mutu ninyango ye pekuna a peso kimia te
apia okimia te ozo comprendre ngai lokwa nza nga mongamba te mwana salango ezate mais je crois que là tozaki na sila awa na yebisaki ye na binaye est-ce que boki ko benga ba chroniqueur na binote boyebisa bango ayisinga bigabi atindaka mutu te abina tindaka mutu te pe nalingaka pe kotala te ozo comprendre voilà tumba tout le monde est de retour déjà tumba ezongi donc merci beaucoup na mon général trésor mon général on a pena technicien on ça pas mamuli penza grand technicien taka batu na sali tout naso inane na zo rambongo te tous les deux chaînes ya omenga na lemba inanga OK dans zo mona na ya ndo mona na comme na suka ngam na saka chaîne mususu ozo mona mais nazo annoncer no déjà bozonga na tumba TV tumba TV ezongi nango monétisation fungwami en attendant basa la susu Gabriel Bolembo pona ebike akokoka yango na ebike akokoka ngo paza makasi akokoka ngo donc quoi déjà tumba salami azo sala susu akota suna Gabriel Bolembo donc bo s'abonner massivement na tumba TV boya penda bino nyon surtout au Bolemba ki bo telema parce que tumba TV ezongi bo tala ba elubu na bino bo tala ba film na bino koloba pepema c'est comme kopusana na kota na ba film na pema on se comprendre na pema nan et bien ngwe bakata yango munoko na wala so bio kanga ngwe ko sala ni ngabi oh ba ba poser ba question surtout Yves et surtout Yves il a été légué chou légué et loko elukela nga makamlo kwa lekechu ezate et tu as dit na polémique tout ça c'est normal logique moi légué ndogi na ba donc ça ça les besoin lekechu kaka ba problème OK vous comprenez donc voilà naza nanga bo tenir nga rigueur te na le bara vérité nga naza vrai vérité pe bomaka te nga naza vrai nga na kokoba la mai vino te na yesu te ndenge za ndenge vous comprenez ndenge likambo eza ndenge na koloba nga naza bongo nakokana kokosa kosebele belé te na kokosebele pona zelo côté en un sens est-ce que Belvina sila na afutanga na liesanga mututé na lingara Belvi mingi na lingara pe sila mingi na bakabela ko kamela ko kabela na tini so ko tani pe non ngaza ba mbongo na ngam to kabela ngazate na kabela nga koma so ko tani pe neti ke na ke kolela c'est quoi ça ndenge ni ndantela nga beaucoup tani non mais bande comme so sala so na bina mbute so na bina mbuye na bato mboya mingi Belvi pesa sakna na bendi 20 na somba lango nini ozo comprendre et ngolo bateke na ke kuna bona na zangi mbongo nakene ko tonga muninga nakene ko boma muninga pona ba pesa nga mbongo ko lia bo eza na banki musana ngoni OK ela rebelé eza na banki musana ngoni na ko sala ngote na ko sala ngote ngaso e muto zo sala mabe na bane ozo sala mabe o sa bien te ilo ko zo sala tala boy ozo comprendre yina na onga boma na onga mais ozo sala mabe James Kemusa, mon partenaire officiel na Pesiombote, na Pesiombote na Mamilongo, ya Gabi Tokomina Suka. Ouais. Ya Bakup na Pesiombote, maman Alice de moi na Pesiombote, Nzamba Pesa Okime Esika Kozayina Bana. Na Pesipe Lissu Mbote na Bayinyo Sobazarana biso ensemble. Ya Gabi ya lobi. Bolinga la vérité te so bobi vérité, mutalobi ka vérité comme problème. Bokomi ko finga bo comme na analyse pour mutalobi vérité. Na kosa. Non kosa te. et monsieur Silé ngaya kokosa na ngate ngaya kokosa na ngate na pesi mbote na ba mibange nanga
Chouchou Luambo moi na Lyon za Lyon na Saint-Denis ko le kate grand restaurant ça kuna nanu mo sese ya bananu na pesi opembote na pesi Sylvia Kat ha likolo munene ya bambo likolo to sa nini na pesi tete yondo de mi amore bokila lokondo pape kato mimi ngwango mwasa mbinga bokila lokondo l'avocate Roli matuta charge à mibange na peso pembote ya rôle ya Godet Chumbu yanga ya kati la force tranquille ya mete ya ngunda songa mbeli babeta kalikofi te omeke panzani Marlène bien na peso mbote Mariam Vargas mwasa arabe on a camarade mwasa arabe donc ye jeté mbongo eloko pamba ya sakana kate donc na lela nga pamba te donc inga sona cheka boy atatu na kosier et kaka donc voilà mwasa arabe ma copine atika ngate to salaka na de tous les temps na pesi bango mbote ba mibange na ngaso na lingaka étoile Kingombe j'étais sali MK Madoda afande na pesi mbote na nga na président Bobutu na pesi mbote to bosani lo mo ya gabe so bwana balobi bozongite ko sala pire ko silisa makambo ya miraye ça bozana programme moko quelque chose ko songa bosana Pierre Tombali bongo le non non to kendo tala papa d'accord ko tira mo solo to kendo tala papa au moins grand frère azaki mo matata grand frère azaki mo mbongo neza pananga bonga papa ezapananga grand frère azaki mo matata parce que tozo mona soto ko tigele enveloppe ponga sona ko tigele ko fona nexa caméra obligé pour son nexa caméra te alia ki mbongo grand frère a mona caméra a ko tungsa papa yo bano zanaki le quoi qui to so kende ba prendre nga lobby na nous sese mta benga lobby akeke te nga kuna benga ibango na Chouchou Luambo ndé singa nga grand frère akei déjà akende samedi c'est ça donc siko mbonga papa funa sato sap na benga ya Johnny okoke nga moko te na benga tsakala biso wana patu papa enveloppe na yo to tikaki nango yango yo OK c'est pour la plaque bosuki ndé papa ngana sala makambo na bato ba ka show comprendre surtout ba grande dame photos à la show nous au monde ce qui show ezate na préférer na zalate ngalinga ka pam vous comprendre to sisi makambo to na mona neti kolemba kilo vraiment na robima na bima na obima. Et tu as quelque chose à ajouter? Donc, merci à la fan de Madoda. Auto-signaler sur le moment où il c'est un plaisir. Merci. Droit de l'œil. Oh, merci. On appelle ça Sundiata Maniata. Tansu. Mobali à moi si moko. Indi mabe. Merci na bandoni surtout maman Milite va monter mais tous peu la mbete. Mama Ali Kelemba. Badia Zawat. Naibi nda kunyana na mbinza ma campagne. Naibi kuna. Abenga otoko solo la main. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Ndetokutani prochainement. Nzamba mona papa.